toza en direct à Breaking News. Donc week-end oyo ezalaki mobulu na Manchester, mais mpona kobanda tozopesana communiqué. Jean-René oyo ekanga surnommé Yamado, mwasi nautaki kobengana na ndako parce que azalaki kolinga te comprendre que mwasi na yasa lula ne sakayonsa libala se komela. Alors lokola alingaki azala deuxième bureau te pa mwasi wana, mwasi atiaki libanda. Donc ndeko na biso Jean-René a libanda pe yango bomoni a doublé dose a kobaye noir atiaka maneta mwindu. En plus à côté si dossier et pas ya avocat na lokuta kofunda ngane kanga pour to révéler masolo ya famille na ye. Samedi le 23 oyo na Manchester, confusion monene na réunion ya au conseil des combattants. Alors eloko ni salami na ba invitation ba biso kezali implantation ya comité ba membre ya comité ya ya au conseil ya ba combattants na Manchester, mais toye na classe na kati ya réunion to yaki dessus parce que na programme au lieu à la installation il y a ba membre ya au conseil et comment il y a une conférence animée par ndeko na biso to vandaki na Manchester François Longa, donc Longa qui ça Longa, oui. Fanfan Longa, oui, merci. Alors elo on est salamaki to kosenga na mokreke se bazonga lisusu parce que en tout cas bah ezaki mal préparé puis mal organisé bato baki na retard à part wana bazalaki na bato bautaki Allemagne, France et puis un peu partout, mais l'air baye awa tout le monde qui na kiti ya liboso bazalaki plus de 8 personnes, chaque moto a sali meeting et puis na chaque meeting ezalaki cohérent na moto na visionnaire, on dirait ba visionnaire bango tout. Alors le boti na Manchester a ebimi lokola ke bozalaki donc monstre moko a plus de 8 têtes parce que ba discours na bino ezalaki cohérent. Mais tout ce là qui est arrivé à montrer que c'est à wana délégation pe conseil to kopesa na Fanfan Longa tant nous sommes les kalibosa ba congolais yeba ngoka ke soko wangani ke Congo est occupé directement bimi collabo o yo betaki c'était que batno so ba collaboter yo betaki c'était que batno so ba collaboter mais ceux qui ont leki na liboso bato badi koloba ke Congo est occupé et pourtant Herman Cohen a outre expliqué que depuis 17 ans Goma est la ville de Rwanda. Alors il y a comme un problème dans les Congolais. En tout cas a aussi impression mabe ngai moko na na salle wana pour na respect ceux qui étaient pour na binoté ceux qui pour na respecter ngande na ngana benga tout na salle mais na mona ke bouti musika boye yango bo na vanda ki ti na bimaki parce que il fallait na sila na webmaster na Thomas editing to Thomas graphique oyo ayaki poto tiabilo do impression za mabemi na Manchester bato bazane sengote bato yimi et ko senga sikoyo yo moko mokreke sende to solola na yo ozonga yo moko oya ko expliquer au conseil zani alliance bo salezani pe ba membre ni bozo travailler na bango ana au conseil en passant to ko senga na bino bata au conseil boy ba ke nani Baïna ou aza collabo à cause na au conseil te batutu bazo zelabo suspendre parce que azwaki mbongo pe awa totie lokola ndenge balobaka eloko babenga yango ya ba question batie balobi Baïna aleka na émission aloba Afghanistan alors soka lobi Afghanistan a prononcé en mot bien à rejoindre 300 livres pour bayebi ki akokolo bango te, c'est-à-dire là que bato bazo se plater ndo le na TV ozo ba faute mingi soko zui au prononcer Afghanistan propre ba plus 300 livres pour na gaz alors que nandako et pas na moi gaz ezaka mobulu. Alors mo kreke c'est image baby faut ozo ngayo moko pe ozala bien alors et salaki ndengo wana to moni susu installation à membre simbagité ba chroniqueur ya monde entier ba pesi proverbe raison ki wale sa azaka kandokité na ambokati ambokar ndenge ba benga na Kinshasa yongolo to yongoboto parce que azali yuma moko na to monate
parce que négociation ça n'est Edingwe et pour ici à niveau mon qui a pesé la raison parce que tout le monde Edingwe qui au monde avocat naé pourquoi comme mon avocat il y a Walesa parce que ma promesse à Walesa on me met dans poto na ba promesse à autant aux États-Unis et zo oumela il y a mon Edingwe qui avant silika va réaliser le plus tôt possible. Alors qu'est-ce qui va se passer? Walesa va dans poto na Edingwe le coup évangéliste mais aux anango faux témoignage parce que ba mongo ya bimisa opese dingwe alingi bino ba yuma poto bo zongisango tango bo yamba ya edi awa donc eza mawa mingi na makambo zo leka côté kuna na Manchester Job oyo ya Manchester azoko se justifier ye moko plaza moko ya bato bazwa solo ke pa Walesa parce que tovanda na mboko plus de 10 ans Job ateka obondela ta pona mutu pasa bikate neve na ye moko bayaka na inzela moko azongisa ye pona kindoki batutu bayebi yango bato nyonso tu bayebi ke Job azaka ami personnel ya kamera yaka na Manchester na butu na ndako na ye botango azoloba ke diffamation nazosala diffamation bien nazokoakize méchamment c'est-à-dire nga nazokosa to ye moto azokosa est-ce que ya solo eza lokuta to ya solo Job ayambaka kamera na ndako na ye soki ayambaka kamera na ndako na ye pourquoi azoko s'en charger kokoma na Facebook na ye ke bazo akize parce que ayebi le côté nga na méchante batutu bayebi ke kamere azali muninga na ye pe baliaka mbongo pe Job tango alekaka na TV alekaka po na kamere puis témoignage na yo oyo sali ke mutu abiki na diabète nde epesi polémique nga nazaka na église wana te nzambe azotanga na moni pe témoignage wana te mais bato bayebi ke ngam na bundela la communauté bayi komona nga po babetela nga lisolo nzambe azotala nga so nobi na monaki témoignage wana nzambe akobetanga na moni yango te na apele intérêt omona yango te mais na rapporter oyo bato bazo baba d'accord te basepeli te bosalaka baventure ya bongo te donc eza ndenge wana wapi accusation méchante et pourquoi il se justifie. Alors na Londres ba correspondant na biso ba uti ko biso dimanche ya lobby eva na sena oyo to bengaka sakayo sa oyo to bengaka sakara de kuta ya nkosi ayambaki pasteur moko uti Kinshasa pasteur wana ayena mission ya Kanambe awa kombo pasteur wana ezali Blaise Kosi nkosi te me kosi azali meti ayaki na Range Rover ya sika rouge ayaki pour atteindre une mission spéciale à Londres ba conclure kosomba ba combattant pe ba kotisa désordre na kati ya communauté et va mutambaki mais entre temps moi c'est Eva aboyi 150 livres alingi ba pesa 200 livres na mbongo bana oyo Alain andimaki apesaka pour amona bana na ye donc eza mama mingi. Alors na Londres toujours tozana communiquer mobile moko za na boloko na kotanga koma moi cité pour apesa nga koma moi si na kotanga koma moi cité mais nazo pesa bendis boyeba abota bana 6 na moi si moko moi si yango akoma ki makangu ya apôtre Odon. Alors apôtre Odon ayebisi moi si wana akende kofunda mobile na la police ke a viola kaye donc moi si asala ki fausse accusation mobile azana boloko tata abotre bana 6 azokemba Odon pe akima na ekoko talibala na France et pas danseuse mama ozokanga na Londres bande kwa mwasi oyo bakamara na mwasi boyebi boyebisa mwasi oyo azonga na la police akino kolobaki akoselaki mobile ne makampo mobile na boloko aza konyokama je crois ekomi na masolo batutu bayoki pe boyebi lisolo oyo na Londres. Situation politique na Congo ezakaka ndenge ezalaki na 1961 60 à 61 entre Lumumba, Kasavubu et Mobutu. Maintenant, on a Mobutu, Congolais, Soda, Mayele, Aouti, journaliste, Elikili, Abotoli, pouvoir. Mais l'élo au Pesandemoko, Didier Toumba, formé par le Royal Belge, a vraiment galaté parce qu'il semblerait qu'il y ait une différence entre un Mongala et un Mongo. Donc, balobi ba Mongo bazaka bangala te na yebi vraiment différence on a te mais ba analyse ba balobi. Ce qui Didier Toumba, oaza bien formé, alaki Mayele, yenda ko comme président lelo parce que azali moko ya bato bazaki formé na Belgique azana relation malamu na ba Belge na Obama ba tomboki bazo sala nyonso le plus tôt que possible balongola Kabila parce que ateki iranium na ba islamiste o ya ba radical pe baza ebele na Congo. Alors bazo luka ndenge ni ba ko kolongola. Moi je crois que Didier Etumba un soldat formé
soki aza mongala solo asala ndenge Mobutu asalaki ekozala malamu, sino te ekozala mabe mingi, ye mpe akokufa na poison ndenge basilisi baformateur to baancien na ye oyo nyonso to barwandais basilisi. Alors Pasteur Kosi oyo ayaki koteya epai ya Eva ayaki na range ya pembe avandaka na Bumbu, azali pasteur ya la borne ya Kinshasa, pe pasteur ya la borne ya Kinshasa, pe numéro na ye ya Kinshasa ezali 00243 9999 20356. Ayaki koteya évangile ya salut eza ndenge wana. Mais senge na bino bobosana te ke makaku ata alati costume azangaka esika ya kobomba mokila. Donc pasteur wana yo yaki na costume mais nzoko zaki makaku po tomoni mokila no libanda oye na masolo ya mabe. Alors nazana ba lettre awa tango prouver ba lobaka o bino bolobaka te bomoni bino moko eza ba lettre yaki na adresse na ngai ya bureau yaki mutu akomi yango nani ezali defamation statement against a public place. Defamation statement mutu akomi yango nani, mutu akomi yango ye bozomona bomoni mutu akomi ye Ngoma Bart Ngunga Bart Ngoma autre bengi Muyombe gauche. Alors les ridicules ne tuent pas au Congo parce que Muyombe gauche azala ba vidéo to akomi makambo ebele awa anglais ngwe bukana totanya la ba pasteur Eric Muzangi atozo seka na bureau na biso to seki anglais e bukana bino moni o tu akomi na adresse nanga ya bureau akomi ye ba lettre yaki tango azokoma na sukelo ke sekisinga akomi awa tokoki koyokana na biso mo enveloppe ya li tokopesa yo soko kangi munoko eza awa na ser eza na ser akomi yango. Donc akomi bazo proposer na pesa ye na ba pesa nga enveloppe na tika ko reverser bango parce que ezo bebisa réputation na ye pe ezo bebisa komba famille na ye na makambo azoba. Mais monsieur Muyombe gauche azo bosana ke aza mutali boso asala ba vidéo aleka na TV po afundanga afinganga aroyana batu ba ko attaquer eza na TV eza na ba vidéo wana eza na la police et aza mutali boso akoma na ba chaîne nyonso to ya télévision que yaza président communauté ngana lekaka na TVT po awa azo négocier na ngai toza na kimia mais na ba lettre azo koma na public kuna bina finga kayi siko bota la bino moko oso bo mona te ke azo ni délivrance et ce bozo mona te ka maele te puis mutatindi ki ye na makambo eza ba genre ba lettre genre ne akomaki e pa ikanga. Alors ndenge komi awa tutidiango na ngana pasulango lelo parce Eric apesinga conseil na pasulango te na laksana pour public bon mona ba ventiro ezo salama tant bazo leka na TV ko finganga mais ba batali boso ba kena ko koma siko na ye nanga nana zo araz muninga nana finga muninga nana sala groupe abatu bazwa ba bispo bana Manchester. Alors na rotindi kango pa ikanga pe atanga ngo na ba news ne akopesa kuna. Donc ezalaki mawa mingi pona Muyombe gauche soko yebi kozo salama be senga sori ngana bisaki yoke ponga na otoyoka na kimiala eki mukoto okuta na Belgique na beta ote senga sori na TV lobana yokelaki na poster ki pasteur basalaki nga Jean nani kisa Muyombe go nani asasale bienvenue à l'équipe na TV lobby Jean René na ba pasteur bato bakosaki ye. Est-ce akufi te atikali na dossier na ba combattant oyo bazo zelende ngazo lekisa biloko kabila na TV. Mais yo pe le kasenga soli loba no mutu nzambe limbisanga na salaki mabe e bosila nga za rankinete. Alors soki yo zotinda ba lettre aboye ngai ndenge na abo na mona makambo ebele na banga swelo oti na banga ka liwa na banga kuti liwa te na banga likolo ko elanga na mutu na banga nzambe na respectaka mutu. Alors soko zo sala ba biloko aboye